Maman, nde naza boye. Kokanisa te ndenge olingaka opengwisanga na ba video ya mabe ke ba video ya malamu natalaka ngo te. Natalaka nyonso. Banzembo bozo yemba mais ezala pe bien encadré avec l'esprit de Dieu. Soki un jour ngana comme chef de l'état na mboko yo. Na kozoba musicien chrétien nyonso na kota bango na FARDC na makasi. Sikoyo na komi siko ko raisonner na mona siko foi Patrice na ndoto alati teni a FARDC. Na teli de ningonde na teni a FARDC. Bima bango ndeni. Siko na obanga tisi ekene makasi na femme Nice. Ah, lié biso teni na kutana na le roi de la forêt plusieurs fois son azumbango ebele za la 20 000 fois. Osikozi. Siko millionnaire aye ngakuna yaka na eloko te. Millionnaire aye baboya ye. Gladys Ngiama ngai papa leki na yo na félicité yo na validé. Kolanda ba ninja te. Kolanda bato lukuta wana te. Bazanga mibali. Orchestre tata na yo majorité ya basi baza kuna na ba fan club na bango ba werastoniste basen ba robo. Bandi bilo musubo amvia kate. Moyen. Oyebi bato ebele ba via ba musicien ba via ba musicien chrétien sukela bango mabe. Baka osolo. Na komi na nga na Soulis cosmétique ba mama. Bagam na biso eza original. Biso ba savon na biso ezali kaka à base ya ba produits naturels. Eza na ba fraise, ba malala, banana, biso tozala na bio na bio. Oyo mingi eza pona bain intime. Eza pe na balinyoka nango. Ba savon na biso eza na balinyoka nango donc moyen ko to gratter nzoto makasi ezate yango moko ezali na linyoka nango portable eza kitoko eza à base ya aloe vera. Moi si mobali olingi ba livrer ba savon na biso eza disponible partout. Omo na base ya charbon na esa kibino ki eza na linyoka nango donc oza ko tata na problème te. Moi na pas ko sokwa nango eza en attendre interdiction moko te. Omoni na linyoka na yo mutala mbala moko na zosukolela nganga mbala moko na zosukolela nzoto nanga savon linyuka mbala moko ezala te na Soulis cosmétique to tsheli bino nyonso oyo ya malonga bandeko ya Kinshasa pe ya ndinga ya lelo ya sika botunanga nini société ya botongi bandako na kombo ya Thierry Bouda Construction TBC en cycle ezali organisé ba service ebele en matière de construction lokola maçonnerie, architecture, construction des ouvrages de génie civil, carrelage, pe misala ya ndenge na ndenge ezali na kati. Ozoluka biso wapi boluka biso musika te. Ozali na numéro 35 avenue Victoire, commune ya Kalamu, quartier Matongede, référence au Bibi Play. Ba numéro na biso ezali 0032 46 62 49 007 081 19 46 088. Benga biso pe na numéro mususu 083 81 15 088. Kola lisamiso te bandeko ya Kinshasa soki oza na bandako na yo ke bokoya kotika bana baorphelin sans héritage yaka kotongisa bandako na bino na société Thierry Bouda Construction TBC na prima la boya mobondo ekeyo. Moi c'est la balandi nyonso ya Kapage télévision. En tout cas merci na bao nyonso ba Rolanda biso bozo sepela na biso bozo sepela na ba émission bozo sepela penza ndenge tozola musaka ntoma chaque fois bozo tuna ndenge nini dadi yazo ya lisusu na ba interprète te boye ba ke
interprétation esengaka mpe lomeya ndenge ayaka bongo afutaka mpe mwa kanyaka mpe bainterprète kolongola bango koya na bango na plateau ata ye me mposa azoya na plateau esalaka mpe kaka mwa genre. Merci na bango bakolanda biso boza ebele partout dans le monde. Lelo tokolobela mpe sujet mais tokoyamba ntoma toyeba ndenge nini azali ndenge nini etonga toyeba mpe ntonga ya dadi ezalaka wapi mpo toyokaka kaka dadi ndenge nini boye na boye ateyaka finalement wapi. Est-ce que babengaka ye mpe na bachere to babengaka ye te toza na moto na nzambe en toge rouge noir balobi ye moko lite ya kanda toza na ye awa aza mpe na barévélation mosusu oyo tobengaka barema ya kopesa bato ya poto bao nyonso bayaki mpe kotala papa Hervé Ferigola aza mpe na barévélation bato mpe ya Kinshasa bakozwa mpe ya bango mokili mobimba bao mpe balingaka ye na bao balingaka ye te bokoyoka ngo kaka na kati ya émission na biso. En tout cas na ye mpe te basikre ezali nzoto elati nzoto tozoyeba mpe te ndenge nini mpe après frère Bali ndenge bakutanaka esalaki ye ndenge nini makambo eza penza makambo ezali tosona na dadi mpo toyeba ndenge nini eloko eleki boyambi eza te nayambi yo plera abivan eloko eleki boyambi na vie eza te. Amen. Par la grâce de Dieu mama Kapashi nzambe na biso ya likolo ye azobatela biso pe azobomba biso. Amen. Okotuna ngai dadi église ezalaka wapi? Église na ngana yo yango yo esika toteyaka. Amen. Batu boza na sentiment makasi ya kobenga tika makamba ba musicien yo toyebelaki yo bongo te zonga na comédie tozongi obakisi nini awa tozongi toza na posi ya contribution na yo pona etonga etongama enakoyebisa mama Kapashi dadi pourquoi okoyebisanga dadi obimi na miziki pona nini obimi na miziki pona na bimi na miziki pona nini miziki oloba vérité oza impoli oloba lukuta oza impoli c'est-à-dire na miziki okoki kozala fan club te c'est pour cela nalobi ete te natiki na ngai pona nini place ya mafinga te bozokomisanga mutu ya nini ya mafinga place nalobi lukuta te bozokomisanga mutu ya lukuta musicien azoyemba makasi na Congo okitoma te yende azoyemba makasi musicien aza grand chanteur okitoma te yende to confirmer aza grand chanteur siko eloko nini ekotina nga nasala ki fanatisme c'est ça nazosala nga ki fanatisme te me nazolobaka oyo eza vérité bosolo siko bosolo yango ezobimisa biso oleka boye longwa kuna afingaka batu impoli salite solo bakomi na memi komanke ngai na place bakomanke ngai te. C'est pour cela mbote na kopesa na ba musicien nyonso na pesi bino mbote félicitations na misala na bino bosala yango malamu ngai ninge naza boye soki boza na eloko ya kopesa nga enveloppe to eloko nini na koboya te orchestre nyonso on a travaillé pe na bango so bomoni ke na salaka musala kitoko ekotaka bino niongo boza mitema malamu na place bona kokondane bosani bofuta niongo tika boye po ezalaka nango mpe na décompte finalité eza par plaisir eza par sentiment ke tolobi ete tolobela bandeko par rapport à bavaleur par rapport à culture par rapport ya nyonso oyo ezoleka na kati ya mboka na biso ndenge tolobaka c'est le Congo qui gagne Congo eganye tolobela Congo te meme na miziki soko polisi Congo tokoyebi biso papa opolisi Congo na bampiaka na yo obeti mpiaka Congo esai nini epoli mosusu mpe okopolisa Congo ndenge nini ozwi sala munene ozwi mpe bato mpe baye ebele oyembi bien te public ezobima ezoreklame tobebisi babien na biso pamba c'est le Congo qui pola c'est le Congo qui pola Congo epoli c'est pour cela na banza ete osuflaki ngai temi moko ya kitoko
Intelligente. Félicitations. Au service de la nation. C'est au service de la nation. Même Ngaï. Ça toujours au service de la nation. Il faut au service de la nation. Ce qui est dans un pays, Oyo, plutôt qu'on calculer le nombre de maladies finalement, biso ba maladie ba leki belé. Ce qui est plutôt calculer, n'est pas ça, maman, on a relaxé ma kabebele na mboka Oyo. Kolanda ka bato bazo kufa na ba guerre te. Na Congo na minute so meminde kono ba webi so ke morgue za plein. Ala la libanda to côté elobita encore muso esani erobima. Et salamaka. Et salamaka. Na zo biso vérité. Bazunde kono ba bambie kana se abetela ka moi vapeur ka ya malili wana. Lobinde sko ba côté bien abeta ba kisko malili ya solo. Non la mona te. O mona ndenge nini oza so oyoka so mo pamba bakoto ndenge nini eza parmi bamboka oyo eza na stress ya 95% bato badinda ke pona nini vie oyo zo vivre na salaire ezobala na te na mboka oyo soki na omoni bato musu na monanga asepeli po afute 500,000 papa yo na 500,000 okotangisa universitaire. Jamais. Yo na 500,000 okokofuta ndako bana pena balala na ba conditions bien. Vous blaguez avec les gens? Là debo fin du mois comment koka. Fin du mois zo umela te. Ngana kondima mboka o soki ba komisi fin du mois et comme 45 jours. Et comme 45 jours. Et comme 45 jours. Pona nini? Nazo ka moi, bolali ka bolali ki futa ndako. Tseke telo ba keto ngindisa ba kolo lupangu. Makasi. Ba nginda na bango. Makasi. Fin du mois zo umela te. Et vous les bailleurs, aie pitié de moi. Vous les bailleurs, je demande, aie pitié de moi. Pour ezo umela te. Umela te. Na pesi bino mbote na ba passe na bino. Na milelo na bino ndenge bozolela tout moment. Nzamba pambola bino abatela bino pa bomba bino. Amen. Na zana ngane eloko kopesa bino te. Po na sala ka pe eloko moko te na mboka oyo. Na pesi bino mbote. Boza na ba matanga tika to présenter ba mes condoléances. Bozo bela n'importe quelle maladie, accident nyonso kutana kinango na souhaiter ba bonne guérison. Amen. Na banza ete émission oyo kozala émission moko éducative. Makasi. Okoyoka ben sanité te awa na 4 émission oyo. Parce que maman et moi nous sommes des intellectuels. Toyebi nini tozo sala. Tozo ba chrétien. Nous sommes aussi des chrétiens. Toyebi ba valeur ya batu. Na sena moi oyo. Et na bo sanité. Merci na Pipo Nzenga mbongo akisi. Merci na Aimé Ponda dollar boss. Totiki ete. Totika yote yaya. Ni ya robo. Louis Vuitton na maboko ba $30,000 ba $40,000. Biso na mama cachette to biso na mama capage to lobaki. Toko senge belete 5,000 kagekoki. Opération Yannick Ekini ya remorsi spectacle 5,000. Maman capage a 5 on appelle a 5 wana papa to bosani yo toko tikala suko senga ka yo te toko sengela ni mutu sa to so lo balikamba kini ya changa photo mutu mususu ya za remorsi. Merci na femme d'affaires Yunishi Banzi. La fleur du jour. La fleur du jour, femme intelligente maman. Tout ça toujours qu'on soutenir yo surtout la boutique non on a lost grand ba benginga ba lobi tete. Ce qui ozala kité ba kolela wapi. Ria Western Union Manigram lala. Eza pande kona ya na ba appartement. Musala na ya ngo wana ya kosunga batu. Pe batu bazala ba difficulté ya koyeba nini ya kosala madame Yunishi Banzi. La fleur des jours. Oyebi tobongola mitema mesika tozo melana yo zongsa nga posa ya ambiance. Bandeko, bola na noir rote noir e boma makabobele. Ekoki pe ko la whisky à noir. Noir e boma makabobele. Otika ambiance. Ndeko na ngai. Tango zalaka. Na couloir te okangimba mutachanjaka na lobi boye ça dit et comme la jeune garçon te ngana kena maternité mutaka isi au moment où tu as maternité kena pona moi si combien moi si moko aboti ngana kena maternité basi 6
yanga baboti mbala moko nalobi ekomela ngai basi 6 baboti mbala moko oketala bana c'est-à-dire nga na yebeka na kotala mwana me nakoma boye nakuti bana nabimi na chambre 1 nakoti na chambre 3 nake na chambre 4 mutu oyo ayebeke na ye kotala ye atuni papa yo yaki kotala nga ebongo bachambre nyonso okotanga bite nazotala bandeko ya mwana na yo bango mpe babotami mpe kaka wa tosali bambiansa mabe nzambe kaka nde abateli biso tokwei na litomba ya bamaladi te abateli biso mpo na modele mama na modele ambiance osali nalobi boye ngai soki naki ambiance nakosokolela place nakei nakolalela place nake nakozonga te kozonga na ambiance eza perte eza manque à gagner te mutamela sike so toza na mesa moko alokwa ndoki aye kobebisela biso ambiance biso tozalaki ntango tosala ambiance mama primisa munene efandi na mesa karton ya ambassade etelemi na likolo eza kaka opelisi esili mosusu c'est-à-dire toza parmi bato tokobela même batolo cigarette esala mo genre komela mingi te mais biso siko tobandeki komela cigarette ide po ani tozolia mingi tozomela cigarette tozomela masanga ebele eza kwa bana lelo aliaka bien te ameli bombe apres komela bombe aki kokwea mutu etuti na terrasse esa akobika te bozosala ambiance me bozokontrole te wana ezaki kuluna naki fazer obino bosalaka bavoyu boza bavoyu kopapola moko na moko akwea kuna tolobela nini yango kutu oyokotanga na babétise ya kobebisana te réconciliation est-ce mona femme tama la papa na biso ne masika tenda femme tama plaira ke koluka papa asengi bolimbisi likambo ya réconciliation réconciliation c'est biblique nzambe alingaka bato mpe base réconcilier ok omoni bible ezambela mino mibale apermetaka séparation kasi division te ozomona kasi apermetaka mpe réconciliation meme bose divisaki meme bose séparaki bokoki kose sépare bokoki kose divise mais soki ntongo moko nzambe alobi te bose réconcilier c'est très important eloko siko nzambe asepelaka nango yango wana bana na nga bayokani bana na nga bazongi ensemble elingi koloba nini mama Kapashi oyo elekaki entre femme Tamar na mowumu na nzambe prophète na ye masika tenda culpabilité on dit culpabiliser culpabilité ezwaki ndeko na biso femme Tamar par rapport ya âge na ye na ministère prophète na ye masika tenda aza mokolo na ye na âge na ministère na mbongo na expérience et na bakalite ebele sikoyo mosala oyo bino bozosala patron na bino eza kaka Yesu ndenge nini bato baza patron moko Yesu bapotani base réconcilier te basengi bolimbisi ebongo liteya nini oyo bino bokoteya na bandimi po oza mutu oza na kati ya service tolobaki langage moko au service de la nation au service des chrétiens et de l'église au service de l'église mama Kapashi okosala constat omolika mosusu soki opose mauvais acte okokozala mutu malamu mokokomprendre te na bato balingako bakondane yo agogo engroupement bato bakondane yo parce que likambo wana mutu nyonso alobelaki yango bagrand serviteur de Dieu bapetit serviteur engai kutu nasilika makasi nakoloba na bela estomac moko mpona femme Tamari okozwa ta idée après 3 jours na sanzi après 4 jours na sanzi madame atuni ngai papa okokufa nga lobi te likambo nazoka kosupporta yango te omoni ntango mabe eyaka tokobwaka elo biloko mosusu bamachacha yo moko okomprendre te
ezelo kuta tokobwaka biloko mosusu na yo moko mituna te ezelo kuta nayebisi yo ke mpo na nini nga nazali mwana ya Dieu vivant c'est-à-dire nazali penza nabi boye mpo na tika suki ebele tala pene elongi na nga na prophète nayema sika tenda tala te esekeli ndenge moko na prophète nayema sika te c'est la famille restreinte biologique c'est-à-dire prophète nayema abotami na papa eza ndenge na kabolela ya famille ye abotami na papa kulutu nga nabotami na papa leki nalobi boye peut-être bino boyebaka te prophète nayema sika tenda abotami na papa kulutu papa oyo aboti ye papa sika tenda aza papa kulutu yaya ya papa na ngai ndeko na ngai Bruno sika tenda famille sika tenda nga babenga nga nani nga sikoyo nazwa sikoyo kombo ya famille Liteya Neema sika tenda nga siko ndoyi ya prophète ntango baboti nga bapesi nga siko kombo ya prophète Neema et puis naza mpe parmi bato na koleli na ndako na ye ndeko na ngai nokoso oyo oza nani bana na bana okoso esi na ganyani ba 20 oyo na ngai ba 20 na ba 30 na ba 40 yoka sikoyo pardon merci ba vrai kolo nango bazali banani ba chrétien osololi pardon na merci et Bible ezoloba le pardon force qui libère et libéraka biso pourquoi yo na liteya na yo olingi nyonso koprophétiser nyonso koloba bandima yo mais ya baningo olingi kondima te mpo na nini mosakoli fo basakola mpe mpo na ye eza bongo etambolaka mpe bongo pourquoi tolobi intercession groupe ya intercession ezaka groupe ya bato emoniseli pourquoi toujours permettre prophétie na kati église pour ce que yeto ndima amen tozela ekokokisama to ekokisama te yango za pe na ya pembe ndeko na ngai oyo nde eza siko bilei ya famille oyo nde siko eza bilei yango te ekotikala te totuta yaya na cadre ambiance tolongolaka vie ya libanda moke moke félicitations na ma sœur na mobali na ye femme Tama c'est bien bosali eloko moko eza génial oyo ngai na apprécier bino ekobanda lelo femme Tama na limbisi yo nalobi kobanda lelo femme Tamar na limbisi yo na pardonner yo na bomi moto nazosala organisation moko na mama Kapashi nga pe na yamba yo tu ya kolia ta mwa fufu to melata koka ensemble bamona ete famille chrétienne ndenge tolobaka singa famille ebendanaka kasi ekatanaka te likambo oyo ete ya basala nzambe ebele asali bien likambo ete ya basala nzambe ebele soki totali bien femme Tamar abotama mpe na Dieu vivant te aza mpe mondimi ya papa Neema sika tenda te mandimi azonga mais eza na bana ebele bazobengama baprophète baévangéliste bapaster akabwana na papa na ye aloba nga na ye kaka nalona boza ebele na Congo totika biloko wana oyo ese eleki ese nini eleki tele siko ambiance ndenge ezongi na famille chrétienne nalobaka boye vous les serviteurs de Dieu quand vous faisiez des choses oyo eza kitoko te bopesaka nde bandimi pasi parce que bato bazotala bino na Kolwezi na Lubumbashi na Goma na Bakongo na Bandu na Kasai Oriental Kasai Occidental na Maniema na Kindu na Kivu bato bazotala bino partout boza basangisi boza pe bapanzi bokoko kabola biso na seconde moko tozongi nayebaka te nde na minute oyo tozongi boye
nazopesa église ya femme Tamar na ebite so ekomo nango ezalaka ni batamarin to batamek napesi batamarin nyonso bambote nakoya na jardin géologie na comprendre ke ngando alingaka lianga na femme Tamar kolia biso lisusu te na minute oyo tozongisi lion po omona babilo mosusu nabetaka nalobaka boye lokola yo église na yo ezalaka na jardin géologie l'hippopotame akobima kolia ona mobali na yo na beta babiloko monga mpe na beta bango libaku makasi yo po fosera pardon pareillement on dit comme ça pardon pareillement na minute oyo tozokabola pardon tanke bana na nzambe c'est pour cela ete ya bato ebele makasi ete ya famille chrétienne pardon eza motuya tala ambiance ndenge ezonga epenza kosala eplein femme Tamari tanga akende kosenga pardon epai ya papa epai ya mosali na nzambe prophète Nehema Sikatenda tanga akei kuna biso bana Dieu vivant toyambaki ye kitoko makasi tosepeli tobeti maboko e prophète Nehema Sikatenda asambeli mpona bango mbala moko prophète abimisi na monoko alo tala mama eza na bato mosusu kozela tala monde tovandi boye so kaka prophète Nehema Sikatenda apesi kaka ordre na Dieu vivant yoko tonga de niveau nga mpe natongi de niveau okotela wapi nga kutu mutu na banga famille babwaka ngai nakotaka te tala c'est-à-dire na minute oyo nazoyebisa bino mama c'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit baprophète Nehema Sikatenda baza bato mosusu bapesi invitation aye na concert ya femme Tamar esengo ambiance ezalaki agogo mpona nini bachrétien balave histoire ya famille chrétienne balave corps du Christ ndenge toza boye lisapi nde ebelaki linzaka nde ebelaki parce que na corps du Christ bato ebele bayebaka yango te so kaka bibo moko ya moke ebimi yo awa na mutu eza lokola nzoto mobesa ye nini ebeli ndoko mona moto akosala bafievre makabe se nde toza boye corps du Christ ezalaki maladi acte moko kaka omona ndenge sikoyo esokoli corps du Christ sikoyo est-ce que bana nzambe tokovaa na kanda jamais et prophète ayaki na concert et prophète apesi sikoyo bapromesse alobi ete akosoutenir ministère ya femme Tamar physiquement moralement spirituellement pe femme Tamar na mobile na yebi balobi bakosoutenir pe eza bongo bango mpe bayebi bakosoutenir pe prophète Nehema Sikatenda na carrière na ye ya bonzambe mama nde naza boye kokanisa te ndenge olingaka opengwisa nga na bavideo ya mabe ke bavideo ya malamu natalaka ngo te natalaka nyonso mama Kapache bato bazelaka nga naloba po base retrouve bayeba ete dadi akoloba nini makambo nini ezoleka na bafamille chrétien mama eloko wana eteyi ngai na bandi kolala na kanda ya femme Tamar nalalaka na kanda na ye nalalaka na kanda surtout mobali na ye na ndenge azalaki elongi na ye kaka ekokana na ngai na yebeka so tokutani tokobeta na bacoup de tete tokobunda mais balakisi biso ke ngai lelo oyo nandimi frère femme Tamar aza mosala nzambe likaba libala daga nasegilela likaba Kapache daga nasegilela alolela likaba libala daga femme Tamar oyemba banzembo ya kitoko etuta mitema bato papa Nehema nga naza mwana Dieu vivant naza mwana papa Nehema Sikatenda mais esika siko batouche papa Nehema aza pena mo bata maboma na ye nga na siko lezo siko liboma ya Dieu vivant oyo na kontrolaka lisu likolo ya lisu omoni milinga oyebiki na ye koyeba ilimbisa ngai te
Maboko milai. Maboko milai. Milo. Likama libele nanga sengilela. Na raté concert à lolo. Et puis tout n'a nini. Nga pena maneno hôtel on a musika na bi. Ah, et c'est réconciliation et kene bien. Na mo na net na concert on a bako beta ngai. Faites kende. Kenda nanga. Eh. So amoya nanga ba. Tamala ko préparer lenga de kuluna na porte. Abika omoni ya koya. Boni ya te na kofi. Na ba no tala titi dit. Mais semaine on a kende kuna na jardin de géologie. À son église kuna. À son église de géologie. À sa moi pasteur. Eh yeah, na géologie. Ah. Na mi tala obika na comprenez batu ba pesi nga témoignage ba bi omoni ka ton prophète na masikatena bazo kana tena femme tama ba fumi docteur mo ba bima na géologie. Na minute ba fumi ba limwe. Po fumi nini zala na géologie. Na jardin kuna. Côté Zandu, côté Ngobi la Buka. Et bon fou. Comment? Tu sais mais Nicolas Foulu. Et bon fou. Na Zandu. Non kamao. Non kamao. Et bon fou. Te, va contrôler Zandu ba to kufa. Maladie. À ça l'église na géologie. Na botanique kuna. Na banga kan ngane na bo na zala so na sabila kuna na géologie lismo na kanyuma ko na fongo li pona ta la lion na ta la lion ya nyoko utela wapi lelo ngana banga na géologie ezaka lion lion ka nyama mabe ya na tigre yo za na Lubumbashi le bon te kasi te ba les 6 personnes na Lubumbashi position mama mapa nana ndeko na ngai walo kuta bakasi to limbisana femme tama m'excuser na critiquer église na ma casse na vie on a salaki ezaki ngai te nga na za mutabindela mbela te ngai makambo famille batinda ngai te femme tama na papa tama m'excuser c'est la famille chrétienne corps du Christ na ozongela lisusu te. Pardon ya boisiko femme Tamara bengisi yo. O sepelit. Akabaka. Azana bambongo na ye. Ngapa mama ikala TV. Non na yoka lisolo okabate. Tomeka. Tomeka ngala po be na muno ko bimba femme Tamara. Bona batri. Tika boy. Faut télé sous double. Non raisonner ce qu'on va fourminer de ba bimaki. Ba pour na place à reçoit ba. La géologie. Oh c'est leki. Tozo na. Tu vois comment vous me le kwanga na komo yana tumula ba. Makasi. Yana sens. Malamu to tumbola. Tolo mama musique. Malamu kuna tumula na ba na ba. Bohemien. Comédie. Uzomuna. Comédie bien bohemien que. Tala siko na musique. Bana classe ba madame baso benga madame ba biseke o to tanga na yo mais mobali no so kene mabe o tanga na mobali po o banola na makamo ba golo na ba wali yo tengelaki économie ça l'économie ya mboka hein ba de madame ba koma funda nga pa na yi pekisa ya kufa lokwa ntaba bon na longwe na kufa sko lokwa nani ndenda tiki misiki bo ponela nga liwa na kufa skolo kwa na kata miliki to na kata nido to le bele suni ne compte na ba sentiment bo moi c'est pas c'est gabo été wono vanda kobi so na zaleni ndako moko ko seka tongo ti butu engeza la bongo te bako saka tika bo engeza ka rando kezo ni so to komi kuna ba meshe bandi bilo musubo amvia kate moyen oyebi bato ebele bavia bamisicien bavia bamisicien chrétien sukela bango mabe momaka poche oyebi ke lobi na lali na loti ndoto moko na oraisonne sikoyo soki un jour nga nakomi chef de l'état na mboka oyo nakozwa bamisicien chrétien nyonso nakota bango na FARDC na makasi sikoyo nakomi sikoyo koraisonne na omona sikoyo fo patrice na ndoto alati teni ya FARDC
Nathalie Denis Ngonde na tenir FARDC. Et bima bango ndeni. Basoda. Siko no banga tisi e kene makasi na femme Nice. Ah, lié biso teni Siko na comment raisonner na ocha tomali kofi. Na ocha major. Na raisonner siko Moïse Matuta na teni ya ba militaire. Siko yo Nansus. Et quoi Eli Michel Bakenda? Ni. Et Binisus. Nathalie kana ba télévision caméraman à botoli et moi singabi. Okosi. Ye caméraman na uti wapi. Ya solo wana. Na ebisi Michel Tobo ka maladi. Oyebi biloko ebele na église photo lo bilango Desini. Et comment ça la Sonia? Desini. Oyoki makambo Benjamin Kayombo asalite. Ya ba chinois. Amatisi nani. Mutu na yos. Abayo pora pe oyebisa nzambe. Yo landira yeni. Benjamin Kayombo okomo kena biso mabe, c'est très sale. C'est très sale, c'est très sale. Maman Kapay, c'est très sale. À perdre. Ce n'est pas bon. À perdre. Au moins, mutu soko yé. Batu to sepeli na yo. Tikalaka na position wana. Peut-être batebele ba okasa Benjamin Kayombo asa mutu sikana misi chrétienne. Asa mutu sikate. Ngana banda ko yoka eba seri yakwe mwana nani ye. Na banda ko yoka ye à travers prophète Onésime l'homme de 3 points. À l'époque, wana kuto tikali ko yeba yeta yebi pe Kinshasa te. So nyati Kinshasa ko kunga. Benjamin Kayombo na iso soka nyati Kinshasa ko kunga. Na so ka yeba 2000 soki 2012 2011 soki 2008 soki 2000 combien wana. Mutabana ko beta banze mune ana Kinshasa prophète Onésime l'homme de 3 points. OK. Oye, nzamba sali ngolu. Ngana bane ko kuta o mingi na bandari na porti ya ndeko na biso Mike Lokamba na ebito yaki émission to la sentinelle. Mes frères na biso Benjamin Kayombo beti singa libaku. Nini susu. Obeti singa libaku. Nini susu. Oyela ki biso awa longola ba ange. Mbule komi ko beta ba ange. Mbule zo beta. Ezo sala ka ba dege. Ezeka suya lobi longola ba ange dege salami. Longola ba ange dege salami. Aye koyela biso nzembu ya tondolo. Papa me dit. Tondolo. Aye koyela biso nzembu ya libele ya nanyo melaka. Sikoto bana kotanga ba kombo ya bato biso to melaba mabele na bango. Banzembu bozo yemba mais ezala pe bien encadré avec l'esprit de Dieu. C'est ça. Yango somona musicien chrétien ke osomba nzembu. Ba ko osomba. Bimisa pe lokwa ngoko. Pasteur Baliba bimisa pe. Ouais, comme ce qu'on m'a dit sur la manœuvre, mon resanga tina. Est-ce que studio ni yango mutu? Ozo lala, ozo sa ba jeune na studio. To comme ici studio, c'est l'île. Studio c'est si comme ta oumé la gâte. Yo za professionnel. Pasteur Baliba mi. Au moins quoi lire on ma biso. L'homme de Dieu, bimisa la biso album bilei. On y a siko bilei ya solo. Au moins ni balobaka pe elimisa mama. Balobaka pe soki zo umela mingi ekopola. Bile ekoko umela pe makasi na moto te ekozika nzungu ekotoboka. L'homme de Dieu, pasteur, l'homme de Dieu, pasteur chantre de l'Éternel, pasteur Balibambi, s'il te plaît, pardon. Bimi c'est la biso en show, pardon. Tout c'est la maboka ko fomama. Tala siko eloko Benjamin Kayombo asali. Moi je suis le Goldberg de YouTube, un contre tout, frappe na le frappe na retour. Naza ana mboka oso na bina panza yo na ko panzo mabe. Azo yemba nzembu. Abengi chinois lwa gogo mela ya de. Alléluia. Alléluia. Mama chinois yé. Oteli chinois le bité hein? Waza congolais. Chinois oso koteli ba plante alati kaka lokwa ya yo na mutu. Chinois ya mutu mwindu acha choko. Chinois mama avanda na Chine taza kutu mwana mbujimai.
avanda na chinité akenda chinité en pleine adoration kasi chinois ya TikTok ya théâtre abengisi mutu ya théâtre aya koyemba et puis aba tchen ale mwana oche yango na otomona mama tala niveau Benjamin Kayombo soki ngai nakangisi yo te bolonga na mboko na titre moko te nokangisa ye nokangisa yo Benjamin Kayombo po ekomi salito nimosala biso na mboka eza nini yango wana titre ni mama ki chinois abebisi ale muloto lamuka lamuka yaya bakufaka pe boye te bino bokufela na ngonga oyo esengeli te atika espace mabe espace otika tokanisaki banadege batomsi bakokoka eloko te 0-0 namoni komona kuta tomsi akomosala batele réalité azolamba ne fufu yo yaka na mboko mpona fufu to yaka na mboko mpona adoration otalaki te yo oza mwana omona video wana ti mwana omonaka nyonso mokuse mamonaka nyonso tia video wana otaninga azobala fufu na bino okende okosalaka na malewa po modele azobalolela fufu oyo fo asalaka na malewa papa tomso bala fufu ye moko fufu tele réalité abalola yango mpe bien epesinga mpe apeti na lia epuis ameki mpe likwiti okosi ndeko na ngai na okosa na ganye nini apres kokosa yo s'il vous plaît pasteur Bali Bambi nasengi yo pardon mosali na nzambe papa biloko tozomona oyo elobela bino ete eloko te association ba musiciens chrétiens bozwa yango ndenge nini makambo yango boni beau-frère te nani avec le so Gladi bakritike makasi Gladi ni nani Gladi ngema mobali ya Gladys Ngiama koko aboti mama na nga mais voilà ba crâne moko elongi nzambe zonisa maloba mabe na inga bibisa bakokanisi ye na ngai balobi ete non bato babengi nge ebele babandi kokritike Gladys Ngiama akokoya na mobala boye te o mobala ndenge nini telefone bamutu bwena boye akokai na liyanza te basi ya bakudei bazali basi ya mama omoni lelo oyo mwasi azalaka na bakalikile o mobala okomprendre yango te vous bino omoni bino bato bolanda mibala baesthétique lelo bozwa badivorce bato nyonso soki otali majorité bazwa bafodio basi ya kitoko bazwa mibala mabe lelo bazali bavandi tala félicitation parce que toyebi bana bastar ebele balingaka kobala te mpo bapapa na bango baza na succès mpo bapapa na bango baza na mbongo oyo Gladys Ngiama asali foto félicité ye emibali ebele babangaka bana ya bastar ya basi azobanga ko se présenter ebele bazofika na bana bastar kana kimakangu balingi ko se présenter te na famille jeune garçon oyo omonika ndenge omona forme mutu na ninge sele kwa immeuble ndenge bozomona mayele eza ye na kati ebele atangi na États-Unis aza millionnaire ndenge oyebeli fo ya Patrice wana na makambo ya mbongo bazwa tana bango bavanda bayamba bato ndenge wana yaya toyebani nakutana na le roi de la forêt plusieurs fois so nazwi mbongo ebele ezalaka 20 000 fois siko millionnaire aye ngakuna yaka na eloko te millionnaire aye baboya ye Gladys Ngiama ngai papa leki na yo na félicité yo na validé
kolanda ba ninja te. Kolanda bato ya lukuta wana te. Bazanga mibali. Orchestre tata na yo, majorité ya basi baza kuna na ba fan club na bango ba werastoniste. Baseni. Ba robot. Na omoni ngane na zabo. To bane kutu kozela Gladys Ngiama te la biso mobile. To bane kozela ndo dile manzaka. Tolia mbongo ya po muto kolia mbongo libale ya dile manzaka eza le roi de la forêt na Sankara na ngai. Na Maître Ninja. Na Maître Ninja. Ve chaque paix akufa. Ah, questionnable. Dit là, oui, et toi, na concert Adidas, à quoi il y a des sons dans le vie. Tout ça, on concentré dans concert là-dessus Adidas Arena. Ah, oui, Baraka. Oh, ya. Oui, Baraka. Tu es banate pour nani. Ah, tu es banaka makasi nde toza boye. Nakoloba boye. Gladys Ngiama. Batu balobi. Mobali wana pire viamba ine. Obi. Babi wa pire viamba baine bofana na ye. Nabi boye, mobali ya Gladys. Aza negrandi mwana Kingasani. Non, comme ça. Mais aza mutu ya Kivu. Bazalaka très discipliné. Omoni so teli batu ba critiquer libala ya Gladys Ngiama. Eza ba kinois. Ba kinois. Ba bazaka. Omoni ba kinois belé, même na ba famille présidentielle, ba te belé balinga te kinois kota. Que no sambu sa famille ndolo ba bilobela. Okay. Moninga ina kota na famille na. Na lia ka mutu tel, na timanga na ye. Ba no biloba loba. Batu tout ba fingi Gladys Ngiama eza bana ba po mutu a province. Aebe lo kwa baza buzoba. Na ba Congo ba déjà que modèle a coiffe to kataka yango wana. Na ba Wala bena véritable coiffe na biso batabandundu. Sikoyo. Bache ba coin. Et matimo terme ke. Mutu a mbongo akoti na famille. Oui. Tozolinga mutu te aya ko ngindela na mbongo oyo biso to beteli ba igwa moneli pasi to beteli ba double zeniti e kabone na ba musicien na ebele ale yosko ya ko s'apparente na mon bana Gladys Ngiama aza pilote aux États-Unis aza na 4 avions nazo biso ndeko na nga bozo finga mais boza ba ignorant maka bozo finga boyebi te yande bongo très intelligent. Quand nous avons un escape et mati, très intelligent, intello. Mais regret ça kaga, ozo pona bata bilonga ko ya na fête. Ngai pendane na zaboyi na kamwaka. Famille les rois de la forêt mampata. Nanu bo pensa na ngai te. To profita na moment ya fête to lia. Ezaka ga Sankara, Maître Ninja na ebakate. Fufu andako et ça na pona 2 personnes na religieux tozala le roi de la forêt boka bo l'invitation bien quoi hein oyini na sabo na kosa yote na coutume photo soki ka ngai na mariage religieux ya Gladys Ngiama na zate na osala na susu na osala na su campagne ya Adidas Arena te na osala te. C'est faux ça. Ouais. Et c'est les seules familles oyo est considéré ngai bien te. Ah. Et considéré ngai te. Oh. Gladys. Bete la Gladys maboko ko yaya. Ce qui a eu ezo ya te baloba so muninga bali sepela. To solo la sko na mobali ya Gladys Ngiama atali la yo pe. Ma grand frère na ye o pe batuli. O batu bazokima. Aya ko lokota yo. Omona yengi amate aoni liboso ya babenga ni beau-père aoni liboso na ye yanja matoki biloko abendi atali aseki epesi kitoko makasi elakisi ete tala mutu ayebaka mobala ko mwana mayele ya mwasi nde mutu ayebaka mobali ni azomemela bato na famille tolingi na biso ba irresponsable te na famille tolingi ba responsable poko tala yeboye responsable
Oh, asa pilote na États-Unis. Oh, bablaki te. Gladys, félicitations. Biso pe ba ya micro to tabato me. Comme même la biso ba chauffeur ba grand quartier baza batu te. Ya parena. Tala nde ba créer grève ça ya sime mati. 65 000. Nga chantier katani. Likolo na bango bato ba grand car. Félicitations Gladys Ngiama, je vous aime beaucoup. Merci na Ricky Rox, tata Pambola yo. Ba oyo anga nyonso ya motema. To luka place monto ko konta mbia so yo hein. Oyebi coin to vandeli. Eza ba mauvais coin. Capage TV. Capage TV. Capage TV.